yango moni biso na bayakawa eza salongo totosa yango sute tolingi toyeba nini esali biloko emata talo na kati ya wenze. Batika kokoma mbongo ya mboka. Mbongo ya mboka foto liango biso so bana basepela makambo tu eza. Papa pasi kaka tala pena ne tozabo tozokoka te solo ba comprendre biso ta moto ya biso ke na teki te na zana desa na teki azwi pe wana zinzela leki. Rana tomso dans nos bango 30 000. La minute ora matomso comme 70 000. Ba endio ko seli biso awa. Bazalaka na Zandu, baka na ville. Banda baya awa endia ko moteka demi kilo à 7. Mbote balandi émission Toloba c'est votre émission et c'est émission moko oyo epesa biso nzela ya kokota na ndako ya bakonzi et émission moko oyo population elobaka ba point de vue na bango donc tukiti na marché ya bayaka to solola na batekisi ya wenze ya bayaka toyeba komata ya biloko na bawenze et puis toyeba pe ba difficulté boni oyo bakutanaka nango na kati ya wenze na bango bayaka donc na sima caméra eza na mwana mboka Enoch Mfinda elongo na superviseur na biso Aristote donc bien déterminé pour na musala tokota na kati ya wenze ya bayaka. Pour comprendre te ilo nizo le kalamboka na biso mboke komaka bongo kotekezala sute tokomaka so yi uvani boye kwa boye tala na minoka boye beta masolo depuis to yaki kotekezati depuis semaine bandaki vente ezati kandi bokutinga na vandi boye mouvement ezati mbongo esirkile te te so ezani malgré mbongo esirkile te biloko peso mata kaka so peso mata pe di ya kwa te ebi pete to somba ka bongo boye ke somba boma lobi boye bengi bino emati doka mbongo to vanda na maboko te so vai na mbongo na maboko talaka ba commerce ngo ekeba so vai na mbongo na maboko osisa na olia osombika na prix mo ba be mati epoko to mati ka mamuke mais ba client ba yo osombela biso awa bazo ko osombela te bazo discuter makasi moi to tekeza to pesa client prix ya zo talaka prix ba ndo somba kala so le bien client a comprendre te mo muke bazali au moins comprendre ça ça besoin ka ça musala asombika bon mais mingi basomba te umona kene soit ya kene izini akesomba ni na prio msito somba na izini moi msito teka ezati onza bayaka to ebite mvula soke beti esuke la bino nene mvula so ebeti mai tunda makasi okokolika te des façons mbule kuti biso na ndako za journée oteka feti mbule sile ki par exemple mbule sile 8h so de l'exaction 2h du temps na ndako aba mai sa loko ekita mama isa lokoli kitati to ko mata ba 11h ando mona mama ikiti so le bika mbule kati mama bimoko bi matin oko mate po mai za la ka sakanati si besoin déjà lisungi ba konzi nenge mai vandela bino na saba mesa ata lisungi moko te ba okuto sa za ka be fort na biso moko le so mapusa mabanga 5000 mo bois sika di besoin de popo même si client yo visiter yo aso pe moyen hôtel ma di besoin de po mais to so le fort moko te lisungi moko te elote silongo na senga kana bakonza mboka biso to pone bino to fota bino mbongo nyoko la biso bepwani ubongisa penza makambo kindi malamu tani to pepe so souffrir makasi pepe so souffrir biso ko to zoya ko lukana to ya oteka to ya luka mais to so souffrir ko to ba vai nanda condition to vivre na condition mo ya passe to zo mbongo na passe ko zo pe mbongo bo mo mbongo sana ngo pelote donc to tourner ka sika moko to zo ba tezani bon mekana vraiment kobongisa nanu bobongisa penza mboka na biso mboka na setambola malamu Congo eza mboka moko ya valeur mais ikomo si la valeur Congo comme fingama vraiment ils ont ça la passe papa na yebite biloko ngo ezo mata kaka makasi chaque jour penza ezo mataka soko kena wenze umemi mbongo mbongo mususu bombi ale okomona kaka biloko ale mati obakisi susu mbongo wana mwaye ezate nini kosenga na bakonzi ya mboka pandake bato bazolela komata ya biloko kolie komi pasi mbongo ezomona na te na maboko ya bato biso tosenga na bango kaka babongisela biso kaka biloko yango kaka mbongo yango emonanaka mpona toliaka bien tozalaka kaka bien
batika kobomba mbongo ya mboka. Mbongo ya mboka faut toliango biso so bana basepela makambo tout ezala bien. So bazobomba biso tokufa population tokufa. Babimisa mbongo po ezala bien. Mbongo ezala kobomba. Merci beaucoup. Kolie komi na pasi biloko ezomata. Ba fonctionnaire bazofuta bango bien te. Lelo ba meseza kaka ya kobeba nini ko osenga na bakonzi ya mboka. Mais projet wana ya ba meseza ba bongisa. Projet wana ezali. Bon, tokoloba par rapport à la réalité oyo ezotungisa biso vraiment na kati ya misala na biso. Omoni musala lokolo ya sanitaire oyo plomberie. Ezalaki kaka na bayaka awawa. Biso tozoke na somba biloko na ville. Tosombi pa ba indien pa ba libanais, tozui toye ko tchala ba mesa na biso. Mais sikoyo bango ba koti na détail et en gros, alors ba yesu ko envahir ba pembeni ya ba wenze na biso. Alors tala biso pe to lingaka esika ya moins cher. Sikoyo awa biso tosombi biloko. Ba nani ba kosomba yango? Omoni ke ba pesi biso, ba tie biso na kaka. Ba pesi biso sikoyo pasi. Alors omoni ko teke comme na difficulté. Bambongo peso mona na te. Siko biso batu teke kinois congolais de côté kandenge nini. Fe balongola batu wana bazala na ba ville na ba dépôt biso toke na kosombaka to yaka côté kaka. Parce que tu voyages à Bozana organisation ya ba syndicat ata mukolo moko te bolala bolamuka to sala sitting pour na ba réalité otozokutana. Papa combien de marches déjà to sali. Tokena même ti na ba parler du peuple kuna to kutana na ba konzi mususu wana. Ba yebi makambo na ba syndicat baloba. Baloba pour na makambo oyo mais et le côté jusqu'à présent en réalité ezalité. Et là qu'on a koloba kaka pour na kosukisa nde ba mekana ko zo soin ya peuple congolais. Et surtout le cas de na vie à commerce. Ba meka ko soigner likambo oyo parce que ezotelema partout. Ba moko pe baye biango. Que il faut batu wana bazala na ba ville na ba kingabwa kuna na ba dépôt kuna na ba femfo biso to kenda ka to somba ka biloko po to zala mwa malamu. Na sulisika bongo. Papa biloko ezala komata makasi. Rana tomso dans nos sombango 30 000. Na minute ora tomso comme 70 000. Bakile bazokota te mbona maboka batu pe ezate. Bana we bande koteka na 6h, 13h boya omona kilia ya somba biloko. Mbongo eteka mate. Mbongo emona te maboka batu biloko cher makasi. Biloko emata plus en plus dollar ezala komata. Biloko ezala komata. Eloko moins cher na mukile ezate. Biso pepe to souffrir, to foto dans poani. Il fallait que bakonzi batala na kuna partir na likolo bato bakino soma na Chine, Dubai, Hong Kong baye kotoyo nde ba kitisi biloko albiso pe kotoyo to kitisi siko tango bango ba kitite okeno somba oteka ndenge nini mama na biloko ya mike eutaka nango pe awa mama emati bakonzi batalela biso bakitisela biso biloko na baloni bilanga pe bakitisa biloko nino koloba pona salubrité awa na wenze na biso ya bayaka est-ce que propriété sala maranenge longo bani propriété salamaka mais mituka ya komema basalite ezate bakonzi batinela biso ba mituka memaka basalite na basaki wana soki mutu akomboli place atekelaka azwi salite atie na saki mutuka ye ememi yango eke kobwaka est-ce que batike oyo bafutisaka bino na bamesa bofuta yango lolenge nini tike lokwa nga naza na kati na galerie nafutaka 300 francs chaque jour lokwa nza masala mokolo me na moto ateki te sikoyo tike ekomeli na ye wana ekomaka kosuwana tosuwanaka na bango makasi nini osenga na administrateur na bino ya marché baya ba comprendre biso ta moto ayebi biso ke na teki te naza na 200 na teki azwi pe wana azwi nzela leki bayaka oyo biso tozali awa baresponsable bazali awa batekaka awa balesaka bana tovivaka awa tozalaka oteka bien biso to badétaillant baindien oyo botieli biso awa bazalaka na zando baka na ville banda baya awa indien akomoteka demi kilo ya sete indien akomoteka pièce moko ya 1000 francs ya 800 francs siko biso badétaillant bayaka moye toteka so eza te yango mona marché koma nango malili to tofungoli ti tokokanga toteka bien te donc problème na biso ezali balongola baindio bazongisa soki binabinaki non bakonzi ya mboko baza mpena na souci ya population balongola baindia bapousse bango bakende na ville bakende teka baplace na bango batika biso toteka badétaillant toteka mpo tokotisa mikanda esimba te tosala bamarche esimbi te demi kilo ya sete indien na zandu ifale bango bazala na zandu na ville biso tokendaka tosombaka gros to ya kotekaka na bakilo baindia bango moteka demi kilo
pe ba ko sabatu eza sous kilo te ba mo te ka 800 grammes c'était ezara kilo ba mo ba te ka 800 grammes ce biso te kilo normal na 4000 ba ba 800 grammes ba tiango na 2700 on prend siko na ignorance ya ba congolais amono ndia ba te ka mon cher ake osomba kuna tik biso bande rone tandis que biso pe to futa ba pat to futa biloko bele wana to futa pour rien yango moni biso na bayarawa eza salongo to sango sute to profitera samedi na 20 midi ava ba ndie ba fungola so ba ndie ba fungola biso to koteka te ba client so ba ke kuna yango solution za ba longola biso bango po biso ozongela marché no so normal mokonzi azara moko chef de l'état na mo bato ba olande ba mingite on brand mokonzi muso atezara yemo fati vie nango nga alinga atro fati béton yora kolela na biso ba longola ba ndie oyo po biso tika l'espace to teka bien. Tokomi na suka ya émission na biso yaki na wenze ya bayaka totala vraiment likambo na bango eko sala malamu mingi et je dis un grand merci donc na mon boss Josué DKS et merci na moi na mboka Enoch Finda et merci na mon frère donc Aristote ngai na bino tokokutana na prochain numéro DKS net ngai na yembela o DKS net ngai na yembela o yo DKS net ngai na yembela iyo balobi chaîne kotala yango DKS net to s'abonner awa massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo awa makambe vandia tala o sepela aux éducation au vanda aux amaele cliquez wana na rouge wana au côté na kati au monde bisakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKS net. Ha? Quand on a le longanga na koma na awa. Donc so ngomo na Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKS net balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisu na ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyoso e la ko wana awa. Hi? Awa, hi? Boko le latina suka tozaka ana DKS net. Donc awa kati awa. Yo mekuisa inki mekuisa DKS net na DKS net kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba filme moi c'est pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala ranga kanyana mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKS net tout s'abonner biso nyoso yo zawapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama na bo tobenga ba voisin tobenga ba ndeko ba s'abonner po biso to komi na biso awa to teki kuna video to komi ato vandi sinon a po ani makambuza yo moni image to sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga komo na vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka awa na DKS net.